Merci mingi Nabino bandeko balandi émission na biso Afro Lumière. Émission kani tolobela kana oyo etali bongo bonzambe ya bakoko na biso topé la spiritualité africaine. Nde bomo meseno to bengeli bino moko ya batei oyo bateya kana oyo etali bonzambe ya bakoko na biso oyo boyemi malamu oyo pe bolandaka na kombo ya Papa Lobola Londo croyant africain. Nde tozali biso moko te lelo toye na ndeko na biso moko ya bapanzi sango na lisanga ya Afrocentricité internationale na kombo ya Mama Pembe. Nde na bango tokosolola lisolo oyo elingisi mokili na biso ya lelo, lisolo oyo etelemisi baindo pe mindele ba chinois bongo mokili mobimba, lisolo oyo ebengani bongo na kombo ya coronavirus. Mbote Papa Lobola Londo. Mbote mingi mama madame Kiama Matondo, mbote pe na bino banso bandeko balandi émission Afro Lumière. Mbote mama Pembe, mbote mama journaliste. Tata Lobola tozui bongo mbela ya bandeko ebele ba oyo bazobenga biso pona kutuna mituna bazoyeba te basala nini na oyo etali bokono ya coronavirus. Bazali komituna mituna ebele ezali nini. Nde biso tobenga kibino moko ya bate boyebisa biso coronavirus ezali nini, euti wapi, ezali fin du monde to ezali nini bandeko bazali komituna. De biso bongo to tuni bino boyeba na koyanola bandeko o bazali na ndako. Maloba omboka bino. Matondo mingi mama madame Kiama Makiadi na ebité bino bomonaka fin du monde partout, donc le coronavirus est bimi et donc pour nabino bomoni que c'est la fin du monde mokili suki, mais moi je ne vois pas du tout les choses de cette façon là. Donc coronavirus ezali bokono oyo nzambe asali pona ko corriger batu oyo bamitiaki na esika ya ye nzambe. Nde sikoyo nzambe alingi alakisa bokasi na ye, alakisa pa ya batu bokasi na ye ete ye azali nzambe kasi moto akotikalaka toujours moto. Nde wana na mutuna bino botuni biso coronavirus ezali nini, fin du monde ezali mituna ebele batu bazali komituna. Kasi biso tokotalisa bino kaka ete coronavirus ezali fin du monde te. Coronavirus ezali etumbu nzambe apesi epai ya mindele, pamba te mindele bamikomisaki banzambe. Bamikomisaki banzambe na lolenge nini. Mindele baye awa mama madame Kiama Matondo basali ekeko na bango. Ekeko na bango moko nde ekeko wana balatisie lingwanda. Balatisie lingwanda pe balobi ete ekeko wana yende nzambe. Alors siko balobi nini? Balobi oyo nyonso akongumba mela ekeko wana nde angumba meli nzambe. Sikoyo bato moindo tango bamoni mundele aye na avion aye asali masua asali munduki asali bilamba ya lolenge o bango basali nyonso oyo basali telefone basali na ba kamera moto muntu akanisi ete ya solo mundele asololaka na nzambe. Nde bongo akomona ete kasi oyo moto oyo na biloko oyo azosala na ndeke ezopumbwa moto mundu akomi na oyo tobengaka na lopoto sidéré par la créativité de l'homme blanc. Moto mundu abangi amituna lobi te oyo ifezala kaka mwana ya nzambe. Lokola tango na bango ekokaki ete bakoka kokela biloko oyo ekosunga mokili, pamba te na tango ya kala biso pe baindo tokelaka
tango yo kaka na Biblia balobi ete bana Israel bakendeke na bombu na Egypte ezalaki nde biso bato muindo todondwa kina kati ya mokili nde wana biloko nyonso oyo mokili ezalaki kosalela ezalaka biso bato muindo nde bato tosalaka ya. Alors mundele tango na ye kokaki ayepe kodondwa na eleko na ye kasi amemeli biso ndenge na uti koloba ekeko wana alobi ekeko wana azali nzambe alatisi ekeko yango lingwanda il faut tobenga ye azali nzambe mais azali nzambe azali pe moto na bomoto tokobenga ye Yesu na molimo azali kaka nzambe po Yesu na nzambe wana epa ya mindele bakumisaki yango kaka eloko moko nde baye kote ya biso balobi ete soki ongumba meli ekeko wana yoko bunda lisusu te po ye azali na bokasi ya komema mikumba na biso nyonso. Donc vous qui avez le fardeau tournez-vous vers Jésus nde wana mikumba na bino nyonso soki bopesi ye pasi ici. Alors bato muindo nde batikaki kosala oyo ya bango so pamba te yambo te mundele aya tozalaka kosala babwato mama babwato tozalaki kosala yambo mundele aya tozalaki kosomba mbeli epa ya mundele te tozalaki kosomba epasola epa ya mundele te tozalaki kosala epasola biso moko bilamba tobandaki kolata bilamba ya biso moko tozomilatisa babwato kotambola na sapato tozalaki na yango mama nyonso na nyonso mbeli basi na biso bazali komisali la mbeli tozali kosala bambeli pona basi na biso kosala kwanga moto tozalaki kofula kosala moto biso moko mama kaka tango batu wana baye na ekeko na bango baye na nzambe na bango kombo Yawe na mwana na ye Yesu biloko wana nyonso tobandaki kosala tozokoka kosala yango te. Alors baye na balokuta ebele o nzambe azalaki moto nzamba komaki moto yango komona ye Yesu sima na mwa mikolo batalisi biso kaka moto yango nzambe yango tango ayaki akufaki nzambe akufi tango akufi akoti na cimetière abotama kipe na mama na ye komona ye Maria mama ya nzambe donc nzambe akilai na yo na ngai asa abotamaki akomaki moto abotami na mama kombo Maria apesaka epe libele nzambe amela libele nyonso wana mundele kaka muteni biso makamwana parce que avant mundele aya bakoko na biso bazai kombenga ye mvidi mukuru wa bankambwa mawe janangila musoso wa meso onya shongo nzapa akongo wangilonga wamba mpungu tulendo ndi wana kombo bakoko na biso me batikala koyebisa biso taete nzambe amela libele nzambe babota ye na mama nzambe azala moto nzambe azwa fimbo nzambe akufa nyonso wana mindele batu baye et puis nzambe yango azalaka couleur nini couleur ya mundele siko ba dessiner moto ba dessiner pe Satan la ba dessiner nzambe mundele c'est Yesu ba dessiner pe moto muindo Satana donc soko koti na ba église ba mindele okokende kokuta photo ya Satana ezalaka toujours photo ya moto muindo wana mindele batu ba memeli biso nzambe balobi nzambe wana Yesu abotama miraculeusement azala na mobali te mama na ye azwa zemi wana mobali azala te koka mwa azwa zemi mobali azala te me abotami kaka ndenge biso batu tobotamaka baleki kaka na nzela ya mama ndenge biso so tobotama na nzela ya ba mama Yesu pe abotama bongo nzambe pe abotama bongo nzambe Yesu. Alors il faut siko topesa ye mikumba na biso asunga biso pamba te asekwaka lokola asekwaka biso pesa ki tolandi ye tokosekwa lokola ye madame Kiama Matondo elekeli batu epesi na nzambe kanda po nzambe nesika ye azali amoni ete ekoki kozala bongo te epi bayebisi biso ke nzambe yango avandaka na lola soki tokufi tokokende na lola kolanda ye siko coronavirus eye mindele babu kokufa na batoyo ba pasteur bateya kabiso makambo ya nzambe yango baboy kokufa nzoka kuna na lola nzambe asi abongisa esika kitoko oyo batu nyonso to soki bakufi bakolanda ye nzambe kuna na lola me coronavirus eye eboma bino mabino na lola baboy batomboki bangangi nzambe
nzambe otiki biso ezali ndenge nini. Alors nzambe na kanda na ye aye kosala ete non, il faut corriger d'abord batu baye basala mbeba. Yango azui décision parce que conséquence yaba makambo oyo nyonso mama et kosala ete muntu mwindo akomi kiwelewele, akomi eloko ya mundele. Moto mwindo ayebi ko inventer te na moto na kalaba mama na biso bazalaki kosala moto ya bango moko kosomba allumette te, bakoko na biso bayebaki kosala moto. Lelo moto mwindo ayebi kosala moto te. Moto mwindo akoki meme pa komisale la bilamba biso bakoko na biso ba pharaon balata bilamba ezalaki elamba ya mundele te. Biso nde batu to latisi mundele, mundele alate pa ya biso. Mundele ye moko ayebi na kati ya Biblia akende kotanga na Exode chapitre 3 verset 19 à 21. Na lobi bien Exode chapitre 3 verset 19 à 21. Biso nde moto mundo to latisa mundele to bengani bango na boka na biso na Égypteos, le cœur de Dieu, o ba Kongo babengi timanti bazwa na bilamba na biso na balutu na basani bisalelo oyo ya biso nde yango mundele asaleli. Mais lelo depuis kaka to yambi nzambe na bango tokelaka te, toyebi komilatisa te, toyebi kosala eloko moko te, nyonso na nyonso ekomi kaka epai ya mundele, nde na kozanga koyeba kokela wana bakomisi biso baumbu. Pour conséquence ya makambo wana ezalaki ke bakangi biso avant mundele aya tozalaki 1,3 milliard d'habitants na Afrique. Na kombo na Yesu baye pamba te bazwaki wana roi moko kombo roi soleil Louis XIV. Alobi il faut bateka ka batu mundu babandi koteka biso na kombo na Yesu po batu babali koteka biso wana ezalaki roi soleil avec le cardinal Richelieu, Las Casas azalaki évêque Bossuet. Bango so bayebi si roi balobi te moto mundu azali na bomo te, il n'a pas d'âme parce que aza prédestiné pe na esclavage. Et comment na Genèse chapitre 9 verset 9 à 25. Chapitre 9 verset 25 balobi ke moto mwindo aza modi ye azali mwana ya Cham ezali moto ya mwana ki motakala ya papa na bango Noé, un certain Soula comme Noé. Il paraît que azaki na bana misato mwana moka mwana ki motakala balobi wana za mwana moto mwindo il faut azala esclave ya baninga nde yango mindele bakomisi biso ba esclave koteka biso te babongisi mboka na bango na kombo ya mboka na biso kozwa biso na boumbu tokomi kokima pase nde epai na biso tokende kuna na poto tozo kufa na mer Méditerranée. Chaque jour des morts et des morts bibembe ezola la bibembe ya moto mwindo. Alors pasi ezole kabakomi kolesa biso ba poison Thomson batu bazoli ya bazo kufa lelo coronavirus. Mais est-ce que boyebi nombre ya batu bakufa ka rien que na Kinshasa na mokolo moko? Na Kinshasa, selon les statistiques, pas moins de 270 morts par jour. Mais le coronavirus, il y a 700 mindele, bomoni yango grave. Te wana makambo ya bango. Nzambe azongi seli bango mabe na bango. Mama nanga italati na nzambe lokola azali juste. Amoni ke mabe mindele basali eleki yango alobi te sukati wapi. Abimisi maladi wana ya coronavirus. Pe maladi yango esalemi kaka na bango moko et puis mais abeti bango kaka na mbeli o bango basimba kipo basala ka ba virus nde wana nzambe alobi trop c'est trop, il faut ça la justice na ye. Donc pour na corona sala ki mwa molai penza mais na kokata kotalisa o ete maladi wana ya coronavirus ezali punition oyo nzambe apese pa ya mindele pamba te mbeba mabe oyo mundele basali na kati ya mokili eleki poison na kati ya biloko, poison na kati ya vaccin, kotangisa biso buzengi basali école batangisi biso wana école ya buzengi moto mundu ayibi eloko moko te akoki ko inventer te na école wana nyonso tout bien planifié par l'homme blanc. Talati na mama coronavirus eye tout simplement pour na ko beta mundele na kanisi na meki kuyanola na mutuna nayo. Coronavirus eye pona ko beta mundele wana elobi no tei na biso ya lelo papa lobola kasi na bandele miso to yebisa ki bino te tozali biso moko te tozana ndeko na biso oyo accompagner ki biso lelo pona ko poser to ko tuna mituna et pas ya invité na biso ya lelo maman Pembe maloba omboka. Merci maman journaliste.
Shimuti lobola toki mafabuti koloba awa na ndenge boya noni na motuna ya mama journaliste tongaki to bakisa boye bisa biso nani moto oyo asali mabe asalaka pe kaka mabe asalaka bambeba Nzambe akopambola ye to pe akolakela ye mabe. Matondo mingi mama Pembe mais eyebani na mipeko oyo Nzambe asali mokili eyebani ete moto oyo azosala mabe c'est kazo lona mabe yepe akobuka kaka mabe oyo ye alonaki moto oyo azosala malamu akobuka kaka malamu donc ezali clair oyo ezali mipeko oyo Nzambe yakela alors toyebi te mpona nini bino botuni biso motuna mwana toyoki ne boti koloba motuna na biso ezali boye par rapport na nyonso boti koloba bolakisi mabe ya mondele bolobi ete mondele anyokoli biso toyebi pe te mpona nini bolobi bongo mpona boti koprouve bakoko na biso na Egypte bazalaki basalaki bo ata bazalaki bongo Nzambe yango azali wapi ti lelo oyo mondele azokonza mokili yango question na biso ezali boye mondele anyokoli biso mondele amonisi biso pasi mutu amonisi bato pasi pourquoi aza ya kopambama avec opambama asali akoki kosala lelo grâce na mundele Afrique toza obiso tozali tozolata tozotonga bandako ba société ya minene ba voiture de tomoni pe bolati boye grâce ya mundele soki mundele te bokokaki kozala boye te donc mundele asali akoki kosala soki po lobi ke Nzambe apiniri ye atindeli coronavirus ezoboma bango nyonso ezosilisa bango pourquoi biso ba noir pe ebi ke coronavirus ti lelo na RDC sili kokota eza déjà ezoboma bato toke na ngambo ya Chine ba chinois eloko ni basali ya mabe oyo ke coronavirus peut silisa bango ezoboma bango soki ka epa ya mindele te ozomona te ke quelque part olingaka mindele tozoloba kaka mabe ya mondele ebongo na Chine ebomi ba chinois epa na biso ba noir awa ekoti na Afrique donc ozomona te Nzambe abeti kaka bango te na biso pe abeti biso matono mingi mama Pembe na motuna malamu yotuni. Bon, de toutes les façons, voilà, motuna tuni batobele be batuna kayango, soki na lati boye, mais o lati boye pop, o lati bilamba ya mundele longola yango. De toute façon, oyo nga na lati ya uti na Chine, uti pa mindele te ba chinois, ba kolba o mundele ba bebe ya basala ka confusion, ba kanisa ka mundele nde poso Pembe te. Mundele ezali nde ba occidentaux bana ya Yesu. O ba memela biso Yesu awa bango nde mindele ba mipesa kombo modèle là ba yiko coloniser biso ba sengi na biso to benga ka bango modèle nde komaki modèle voilà l'origine du mot modèle donc ba colonisateur nde bango wana mindele par contre biso ba yebisi biso to benga ka bango ni ba komaki ko benga biso mon singe yango epesa ki mosenzi donc bato wana baya ko dominer biso ba mibengi ba lobi biso to benga bango modèle et comme modèle biso to benga bango ba komi ko benga biso mon singe donc biso basenze voilà donc je m'adresse à ces gens là bato ba memeli biso et keko balatisi yango lingwanda c'est à ceux-là que je m'adresse alors ba chinois basala ka bilamba ba kokona biso pe basala ka bilamba soki mundela ya kate bilamba na niveau ba kokona biso ba komaka po ba kokona biso ba komaka ko sala ba velours musée ezali awa musée ezali na boulevard triomphal bokota kuna botala niveau moto mundu azalaka avant mundele aya botala bilamba moto mundu azalaka kolata oyo shamba bolongongo azalaka kolata avant mundele aya bilamba nzinga nku azalaka kolata nyonso ezali na musée awa bosalaka pe makasi po tango bozobenga wana olati elamba ya mundele longolo elamba ya mundele donc epesaka ngana pasi na mawa na Exode chapitre 3 verset 19 nous allons kotalisa yango moto mwindo nde moto alatisa mundele il faut boyeba yango moto mwindo moto alatisa mundele kende kotanga yango na Biblia Exode chapitre 3 verset 19-22 na lutu na kanya na elamba le to bengani bango wale bana Israël bozonga na mokili na bino pamba te na tango wana Egypte nyonso ezalaki bato mwindo nde mindele bazalaki kokonzama na biso nde tolatisi bango alors madame soki lelo yo lobi ke mundele alakelami mabe na biso menzo kantambe apambola ye parce que azalaki moto malamu ye azali fils élu de Dieu biso nde tozali batu ya mabe pamba te tozo souffrir alors madame ekosalanga pasi pamba te et la kisi était il faut ça la lisusu ba recherche oyo ba ce qu'on appelle la dialectique historique histoire etambolaka bongo Madame Pembe soki lelo oboti mwana na yo yebake ndengo zo bokola ye ti à l'âge de 12 ans ozo bokola ye nyonso tuna maboko na yo ti 16 ans 18 ans
ti yeba ke lera kokoma ba 30 35 ans madame Ipembe yo kokoma mwana na ye yende mutakobokola yo sikuru. Alors na tango wana ezali likelemba kodondwa oyo zo dondwa yo pozali na makaso so bokola mwana yeba ke lobi yo pe kokoma eloko kokoma mwana ya mwana na yo. Ça se passe comme ça. Alors mundele azalaki moumbu na biso bazalaki bombu en Égypte balongo en Égypte bakoni ko kele kosala ki bombu epa ya Nabucodonosor balongo epa ya Nabucodonosor bakendeki lisusu na bombu epa ya Salmanasar na Senakeribe lelo nde badondwi Europe et dondwi lelo. Alors depuis kala bazalaka batu ya kodondwa. Tu vois madame, alors sikoyo dialectique historique sali ke lelo pe tango na bango ekoka yango moni ba komi ko konza biso pe ko nyokola biso ezali ndenge wana. Alors ezali te que depuis kala bazalaka bongo te bongo te. Alors pour na matali coronavirus ndenge lobi ke pour na nini e beti pena ba chinois. Madame nazo bisa OK coronavirus ndenge beti ba chinois ezali arme biologique. Mindela ne bakeleki ko provoquer yango. Basali yango pour que basala le malthusianisme, c'est-à-dire que ba diminuer to ya ba chinois lokola basana plan pe ya ko diminuer to ya bato muindo po bango baso ko kakobota te bazo linga kobota lisusu te mais lokola bato muindo bazo ya ebele lokola ba chinois bazo ya ebele basali ba complot et non bato mosusu ba le ka ebele na mokilité sinon notre civilisation européenne ekokita nde basali ba arme biologique pour na arme ya mandoki boy bakoko kalisusu chinois te basali ba arme biologique pour que baboma ba chinois ba diminuer taux de natalité na bango ba chinois basila mais malchance na bango ba eba kita ete tango na bango esi ekokaki yango siko bango moko na coronavirus o basalaki nde ebeti bango madame na kokende na musika te na yaki na élément moko oyo ezolakisa ndenge mindele basalaka ba virus na kati ya ba laboratoire et puis basalaka ba arme wana depuis 1950 basala sida na coronavirus wana na Ebola même na paludisme madame ba kisi e ba maladie ebele ba bokono ebele zo silisa biso awa e ute pa nzambe te. Est-ce que ebi ke virus bangungi ezalaka na poto bangungi ezana na Canada ezana na États-Unis mais kuna malaria ezalaka te. Mais comment voulez-vous que ngungi ezalaka ka na Afrique epesaka malaria? Alors na elemanga na ye na yango awa bazola kisandenge batia maladi na kati ya ngungi pour que ngungi comme anophèle, c'est-à-dire comme vecteur ya malaria epesa bokono bwa malaria. Tuberculose ezalaka te mama eya na mundele Ebola mundele asala yango. Donc yo sur ba ke pona nini chinois abeta mina ina coronavirus. Bon, mais mundele mutu asala yango. Donc mundele asala na coronavirus. Alors lelo les bêtes ba chinois ba répliquer donc l'effet boomerang kaka arme munduki oyo basalelaki yango de ba ko beta yango yo mutu ina mabi mwana moko na quartier na biso awa kuluna auti na mbeli ya beta aboma bato na quartier quartier ba botoli kaka mbeli wana soki ba okela kema wate balingaki ba sasa kaka na mbeli yango. Donc kuluna virus parce que véritable comme on est yango wana kuluna virus ndenge yeboye madame ezali koboma mindele parce que bango batu basalaki yango ba chinois ba étudier yango ba compliquer yango mwa muke alors mindele siko basana antidote lisusu te donc ça eloko bango basalaki ba chinois ba compliquer yango mwa muke ba zongiseli bango arme o bango ba utilisaki tala bandi kubala soki ba ko ekutia la biso élément wana porte tout landa biso nyonso. Bandeko na biso na régie bote la biso élément oyo invité na biso ayaki nango to landa biso nyonso. On la surnomme l'Alcatraz des virus, l'île la plus dangereuse d'Europe. En mer Baltique, des laboratoires ultra protégés sur environ 1 km de long et 400 mètres de large. Comment sont conservés ici des centaines de virus potentiellement mortels pour l'homme? Thomas Mettenleiter dirige ce centre de recherche hors norme. Il fait partie de la petite dizaine de personnes seulement autorisées à s'approcher des virus les plus dangereux, comme la rage ou la fièvre jaune. Exceptionnellement, il nous conduit au plus près des cuves de stockage. C'est à moins 181 degrés Celsius. Ici, on peut conserver les virus pendant des années, des décennies.
C'est là qu'il y a les bacs de stockage, à des températures très basses. Mais je ne suis pas équipé pour les manipuler et je vais refermer très vite. On a des virus très pathogènes dans la zone encore plus protégée, comme la fièvre afteuse pour les animaux ou pour les humains, Ebola. Des cuves d'azote liquide soigneusement fermées. Le taux d'oxygène dans la pièce est mesuré en permanence pour détecter la moindre fuite et donner l'alerte. Des virus conservés ici pour être étudiés depuis 1910. L'île de Reims est le plus ancien centre de recherche en virologie au monde. Utilisé par les nazis pour des recherches sur les armes biologiques, l'Institut se concentre depuis sur la mise au point de vaccins, avec 450 employés et pas moins de 10 000 animaux. On a par exemple des sangliers. Et là, ce sont des alpagas qui produisent des anticorps très particuliers. Il n'y a pas d'autre possibilité que de tester sur des animaux pour avoir des résultats fiables. Les vaccins développés ici permettent de lutter notamment contre la peste porcine ou la rage du renard. Et voici l'animal qui propage le plus de maladies, le moustique. Et notamment cette espèce, le moustique tigre. Longtemps confiné aux zones tropicales, il est apparu en France et en Allemagne il y a quelques années. Il peut potentiellement transmettre la dengue, Zika ou le chikungunya. Le virus se répand partout dans le moustique, jusque dans les glandes salivaires. Et à la prochaine piqûre, le virus pourra être transmis par la salive à la personne qui se fait piquer. Cette équipe mène donc des tests génétiques, là aussi très sensibles, sur l'ADN des virus eux-mêmes. C'est une étape importante, car ça nous donne des informations pour empêcher leur multiplication et savoir comment les combattre. Des travaux stratégiques. Depuis 2008, l'Allemagne a investi ici environ 300 millions d'euros. Cet institut de recherche unique en Europe étudie chaque mois de nouveaux virus. Il pourrait travailler très bientôt sur le coronavirus apparu en Chine si l'Organisation mondiale de la santé décrète officiellement l'état de pandémie, c'est-à-dire une épidémie à l'échelle de la planète. bandeko touti kolanda biso nyonso elema wana ndenge tata Lubola bayeli biso totali biso nyonso epesi mwa pasi na motema kasi biso tozali lisusu na mutuna moko ya kotuna bino tata Lubola bolobi ke coronavirus ezali punition oyo nzambe apesi epa mondele biso tokokamwa soki ekozala punition po ete kala te oyebi ke kala te mondele azosala vaccin pour na coronavirus eza kaka vaccin pour na coronavirus te mais mondele asali bakisi na ye oyo esungi biso pe baindo ba vaccin belé oyo ngana yo toyebi pour na kosunga biso na yebi te tanga kosala vaccin na ye contre coronavirus akosunga pe biso baindo pe tokobikisama mpona yango totuni bino motuna punition ya nzambe esika wana ekozala wapi po kala te mondele azobikisama matondo mingi mama na ngai mundele soki ndenge olobi ke akosala vaccin oui mais akosala vaccin et justement non pas pour kabikisa bino vaccin wana ekoya pour que eboma bino nde malamu parce que déjà il paraît que vaccin yango kutu ezali mais kuna na poto pona nini apesi bandeko na yete pona nini na poto batu bazali kokufa vaccin wana esalemi te mais ezali na plan nde basilisa bino ezali na plan basilisa bino na lolenge nini bazali na plan basilisa bino na plan ya bango ya malthusianisme baso considérer que mokili ezali batu bazali kopusa bakomi kaka baso koma ebele na kati ya mokili mais ba moyen ya kolisa bango ezali te alors sikoyo lokola ba moyen ya kolisa bango ezali te moto mundu azo koma kaka ebele lobby dans les années 60 moto mundu azalaki 8% de la population de la terre bango mindele bazalaki 64% de la population de la terre ndenge tozoloba lelo mindele bakomi 13% de la population de la terre bato muindo bakomi à peu près 34% de la population de la terre
ndambo oyo etikala ezali asiatique. Madame elakisi na polele ete mundele azali conscient ke alingi asila. Alors sikoyo mpona koboma bino akosala ndenge nini akoinvente vaccin. Azali koinvente vaccin mama na ngai madame Kiama. Est-ce que yo yebi maladie kombo buka buka yo bobengi polio. Polio ezali maladie moko ya buka buka ezali na contagion te. Est-ce que yo se omona mutabeli buka buka na ndako moko muto musupe abeli buka buka na kati ndako yango? Est-ce que se omona yango? Obeli buka buka ndeko na abeli buka buka yo paye parce que ndeko na abela buka buka yo paye obeli yango rien. Mais mindele batie des millions pour ya soigner poliomyélite. Mais tu ozali na ba maladie lokola ba paludisme mais aussi sabiso pona nini batie mbongo ebele côté kunate. Bo fungola bana minoko lokola ba bizengi bo fungoli bana minoko batie bango pona lutter contre buka buka. Mais une maladie qui n'a pas du tout de contagion. Et puis, ça la pésabiso mabete. Pour nanini bongo. Il y a tout un plan derrière ça, madame. Le plan d'élimination des noirs. Alors, il y a qui peine un élément mosusu. Oyezo la kisa, ndenge bazo planifié pour nakoboma biso ba noir. Et à partir de là, basali bloc wana ndenge moni basali coronavirus bakoluka kaka raison de plus pour que baboma biso nde yango na lisangi na régie batia la biso plan oyo mindele basali pour éliminer bato mundu à travers les vaccins ndeko nanga soko koki kotia la biso pe à travers les vaccins et biloko ya kolia matondo bandeko na biso na régie soki bokoki kotia la biso élément oyo ya mibale invité na biso ayaki nango tolanda. Disiez-vous? C'était des opérations clandestines. Nous étions impliqués dans des coups d'État, nous prenions le contrôle de pays pour d'autres dirigeants. Nous étions impliqués au Mozambique en propageant le virus du sida par voie médicale. Nous étions impliqués en Angola avec le docteur Jonas Savimbi pour diverses opérations. Nous accordions un soutien militaire. Donc, des gens ont été tués pendant ces opérations? Absolument. Yoran, je vais juste reposer la question et tu pourras intervenir. Ok. Vous avez parlé de propagation active du sida. Il y avait une unité du Saïmar. L'une de nos attributions était d'aller dans des pays africains. Et comment ça se passait exactement? Par inoculation. Par le biais de vaccins? Oui, par le biais de vaccins. En faisant semblant de vacciner des gens et ce genre de choses. L'idée étant de tuer des Noirs. Oui, d'éradiquer les Noirs. Vous devez comprendre que le concept était que le sida était un tueur. Il était incurable à l'époque, alors on nous laissait croire que si on infectait les gens, c'était une méthode rapide et non militariste pour éliminer des Noirs. Et c'est quelque chose que vous savez avec certitude, que le sida était activement propagé dans d'autres pays? Oui, dans des pays africains. Makambo ya kokamwa bango moko mindele bato bazobimisa ba secret wana ndenge bazobuma biso ezali ngate za chez nous tilobola te yango totalisi mama tolobi ke c'est tout un plan ce qui ba na vaccin et c'est kozala vaccin ya malamu te po ya ngai nayo et puis maladie wana ndenge tutai koloba ezoboma bango maladie wana oui mwa bambwa ya mindele bakokufa bato bazwaki bambwa na bango ba te ya kabiso message ya lokuta ba passer pendant ki wana déjà passer moko ya mutu mundu ya congolais ici bête yekuna soki za kanzambe ba kokote na poto na France maman na France soki za kanzambe ba kokote mbele ya kufu pona mawa ya nzambe ya ba koko nde abiki donc ba kosi la po kuluna virus wana bango babengi yango coronavirus ya coronavirus ezo beta nde mindele wala eza ebengeli na bino bato bobelela ka nzambe ya bakoko ebengeli na biso eko beta bango ezo beta mindele kuna alors lokola pe mindele basana mwa bambwana bango batia bango ba politicien yango monike ezo suka kuna na gombe na ba pasteur o bazo pe kopesa biso mba message ya lokuta
ya nzambe oyo bakoko na biso bayebaka te ekobeta bango na bato bazali mpe lokola bambwa ya mindele po mama tala soki otumbi zamba moto okekoluka ebembe ya mbwa na zamba okokuta yango te pamba te mbwa azali traître ye avandaka kaka na mutu na mboka alors na zamba avandaka te parce que akoma wana traître ya baninga na ye banyama aka kofunda banyama epa ya moto tala bazali ya na chasse bokei na ye afundi baninga na ye banyama alors ye avandaka na moto soko lingo mona ebembe ya mbwa yo tumba bato tumba mboka soko tumbi mboka okomona na bibembe ya bambwa wana ndende omoni mundele lokola betami ba chien de chasse na bango ba pasteur ba politicien ba kobeta mayango yoka sango kaka kuna kote ya bagombe kuna kuluna virus ezo beta kuna po batu ya malili wana ba ndeko ya mindele wana kuluna virus ezo koka biso te batu tovanda kana bangaba na bakisenso na malueka kuluna virus ezo koka solonya ite mama ezo kana te na lobite ke batu bakende kufungula badale na bango mais toza kaka ndenge biso tovanda kana basolo na biso basolo poubelle na biso kuluna virus akokoka yete vous comprenez donc ezo beta mindele na ba chien de chasse ya mindele bato bazwaka bandako ya mindele bo ba mikomisa mindele ndombe ekobeta bango moni maladi mobimba yoka papa wa Roma kuna ba entourage na ye nyonso bazwi kuluna virus Prince Charles na Grande-Bretagne ekoteli akaboni na mama na ye likambote Reine Elisabeth mwana na ye azwi kuluna virus le premier ministre ya Grande-Bretagne kuluna virus ebeti ye etikali kaka trompe est-ce que mutu mundu azama yete pour kako comprendre que ça penza likambo ndenge ni kuluna virus yengo ekende kopona kaka batu bazali basimbi mokilité biso tokufa kana ba malaria na biso eboma kabiso tous les jours plus de 260 morts chaque jour à Kinshasa et bon ceux qui mindele ba kufi moi 550 et comme problème ya bino bobanga bokene ko bomana bana na bino na baba kolamba Congo bolo na ba citron depuis wapi ngadia elinga ka citron te Congo bololo elinga ka citron te biloko nyonso oyo ya bololo ko mélanger yango na citron te njoka Congo bololo balamba kayango bilei na Cameroun babengi yango ndole bilei na émission ekwa na kolakisa ndenge nini na Cameroun balia kayango tu vois donc makono wana ezali ya biso te okosala mopulu elipo ozwi kasa ya manga kasa ya citron kasa ya avocat kasa ya safu kasa ya lumba o mélanger yango citronnelle olambi ya lo mifiniki na moto wana otoki ba finiki yo bilamba ba couverture ofungoli munoko fungoli zolo ekoti kuluna virus ekozwa yote donc wana za makambo ya mindele bomi batela surtout kokatisa kuna na gombe ba mindele ndombe wana bomi batela alors wana za makambo ya mindele mama kuluna virus tovandi yao tokomituna totala lobi toko kufa lokola mindele te biso basi baboma biso kala na ba paludisme na ba tuberculose na nyonso ba kotisela kibiso kuluna virus ezo beta ba Chimuti lobola tolandi bino na nyonso boti koloba boza fir vraiment na nzambe bakoko na bino makasi pona banda bobandaki bozo tombola bango on Egypte bakoko na biso bayebaki bozambe soki neti baza kosalela nzambe pourquoi biso bana tokozala azawabi pona fuma biso pona lelo biso tozo vivre na banda kwa mindele ba climatiser sa mundele ndenge toza boye donc ozo nzambe bakoko na biso yango azawabi donc lelo pona oza vaccin fo mundele nyonso fo mundele moto na biso ezaki boye pai na bino est-ce que vous avez vraiment sûr boko réussir makambo bolala ki mopanzi nini bakoko na bino balakisi bino ke boko réussir est-ce que boko kako longola catholique peut-être boyebi force catholique to ko ide bino to tangela bino force catholique et ça na ba hôpital catholique to za na ba ONG ya catholique be kol kut koloba te tina ba province kuna be kol catholique ezebele ba paroisse kut za ko tanga mate bakoko na bino baza capable ko yango ba mbongo nini combien ba pesi bino ba moyen combien ba pesi bino bokoka vraiment kolongola catholique na kati ya monde pe na kati ya Afrique boza na combien bino bokoka vraiment kolongola catholique tuno boka bino matondo mingi mama pembe na motuna malamu oyo uti kotuna biso mais
ndenge ozokumisela mpe église catholique yango ezolekelanga. Église catholique c'est vrai esali makambo ebele, mais wapi force ya nzambe ya bango, wapi force parce que mokili ezotambola na mibeko, mokili ezali na mibeko na yango. Soki biso bato mundo lobi todondwaki lelo mundele mpe akomi kodondo pamba te mundele azalaka te na force oyo yo ozomonela ye lelo. Na kala mundele azalaki muumbu epai na biso bato mwindo. Bakoki kotalisa bino yango polele lelo te pamba te na lolendo yango balati okokoka ko comprendre te. Église catholique, mais lelo ça fait 5 siècles depuis mundele baya awa, mais ba kende ko voter pas kete mbotama ya Yesu. Mbalo bazo voter yango bazo kende ko fêter yango te. Mais ce qui nzambe ya église catholique wana zali nzambe oyo aleki bokasi. Alingaki quand même à protéger les fils que fête na ya résurrection, plutôt la résurrection pambotama babenga kango nini Pâques dope lycée cuit fête ya résurrection ekozala te mama nzambo mindele bayaki na bamemelaki biso ya lokuta asuki fête ya résurrection ezalité. Donc c'est pour te montrer que règne na bango na religion na bango esili. Maman ngai na tangi grec na tangi hébreu mindele makambo bango bayebi yango na kati ya bamikana na bango balobi ete aucune religion n'a tenu debout au terme de 2000 ans et le christianisme ne fera pas l'exception. Teilhard de Chardin a commis yango. C'est la disparition du christianisme, madame. Nalere ngonga nzambe ya catholique ezo beta lisusu te depuis 5 siècles, depuis il y a 5 siècles e beta kakaka. Mais sikoyo eko beta lisusu te ezo beta te. Oh là la boyola muki 5h rien. Oh c'est la 5h30 l'autre côté 6h ngonga ndako nzambe beta te. 6h du matin l'autre côté fête ya résurrection ekozala te. Alors madame soko lobi ke catholique bazana force ngai na kokamwa pamba te Yesu ye moko abuba sanzola ye konzambe. Siko ba pasteur na ba Kristo bazoko ka kosanzola ye abuba louange parce qu'il paraît que ya lingi bakumi kolo Yesu alingaka bakumisa ye kolo Yesu alingaka basanzola. Siko yango aboyi siko coronavirus eleki na force parce que ya lingaka bikaka il paraît asala moto ndenge mindele bakosa biso asala moto pour que muto akumisa kaye. Si le coronavirus est konyataye, bato kumisa lisusu. Tu vois, nous se toi neza lokuta nzambe azamunene. Nzambe pour que asepela akozala na besoin na mongongo na yote. Nzambe akozala na besoin na kitare na yote. Pona nini ko kitisa nzambe ndenge mundele ya sali bongo. Pona nini bongo. Nzambe azala na besoin biso to senzola kaye, to kumisa kaye na mingongo oyo wapi. Na mingongo ya kopola ya biso bato pona nini mundela beta mi mama olobi pe makambo ya ba école oyo wapi école ya bozoba depuis ba ya na ba école oyo awa bozoba na bozoba bana na bino ba bosani na koloba minoko na bango pasteur ayebi koloba lingala mais akosi bino ke nzambe alobaka lingala ta alobaka kaka na français parce que français ezali langue sacrée sikoyo abandi koloba abandi koteya na français azoteya na français azwi traducteur ateyaka na lingala naye na bato ye azoteya bango nyonso bayokaka lingala. Mais papa lokola yo moko lobaka français ngo kitoko makasi nalobaka français mpo na kote ya mokili mobimba mpe kote ya baindo et puis soki mpe nalobaka français mpo moto mundo lokola koma buzengi ekanga ye aza zoba ya mundele soko olobi français te bakoyoka yo te baloba ozali zoba. Donc il faut le français pour que batie la atali toy. Au moins pour ni ngana le français na lela kama madame diplôme na zana yango nazwa ki na ipende licencié en français et tikali mukena pasola yango musala. Donc ko kinde kotanga de ipende na tali 5 ans madame ba pesa nga diplôme licencié en français diplôme ya buzengi. Ko est-ce que mundele mo kolonini ya kotanga azala licencié en chiluba. Licencié en swahili. Est-ce que c'est de la folie madame? C'est de la folie. Comment vous pouvez apprendre en français? Non, madame. Donc, l'école, il y a besoin. Depuis que tu as l'école, il est l'autre côté. Vous savez comprendre alors? Mundele ya kosi biso olobi ba hôpital catholique asala quel hôpital? Kasiba bikisa coronavirus. Coronavirus papa kangami na kati ya isa recroquevillé dans sa chambre. Kasiba kende kunat, hein?
bakende kuna kofungula papa azokoka kobima lisusu te tomoni lobi asali messe wana ye moko batu moya ba ezali te mais yo solola kana nzambe yo vicari fili dei c'est-à-dire le vicaire fils de Dieu ozofinga mundele yo kabamo le vicaire te na fingite mama na lobi kombo ya papa kombo na ezalaka vicari fili dei c'est-à-dire le vicaire fils de Dieu c'est-à-dire que yende moto solola kana nzambe hein siko akangami na chambre moya lo bananzambe ke tele nzambe tala kuluna virus beti biswa papa kimi siko comment on va respecter ces gens. Donc madame, l'église catholique n'a aucune force. Elle a commencé il y a 4 siècles, elle va disparaître comme elle a commencé et kozala kola la kola mukana mbala mokote. Mohamed Ali Azala qui est le boxeur le plus fort du monde. Asila kandengeni, asila kanambala mokote, kakandenga azo kola, kola la kola mukamboka Cécilie. Te ata biso tomoni disparition en catholique te, mais bana ya bana na biso bako vivre na mokili yo sans catholique. Vous ne verrez plus jamais les Mosengo et les Ambongo vont disparaître. Mato. Merci mingi bande kombalandi to banze te bolandi ndenge motei to invité na biso auti koloba. Nde bongo to komine suka ya émission na biso to yebite ceux qui invité na biso bozali na liloba ya suka pona ko. Matondo mingi mama nangai matondo madame Kiama matondo to sepeli na ndenge bopesi biso maloba. Tozali na commentaire ya ko salate bande ko balandi bauti kolanda biso. Bauti kolanda biso bo comprendre que mokili commune sika yango esengela ki ekoma. Nzambe azali juste mundele anyokoli biso pe mingi tonyokwami pe mingi nzambe azali juste. Est-ce que bokoki ko comprendre te que virus yango kuluna virus yango ndenge ye ezala evandika kakuna na gombe bato bakoperaka na mindele bango wana bandi ko beta do pa na biso oui to lobite ke bato ba mibatela te to mibatela ndenge leta na biso esengi ete to mibatela to landa mibeko ya leta mais tozo tali sabino ete bomi bomate pamba te ebele bokokufa na kobanga ebele bokokufa na kobanga bozo banga kuluna virus o etali bino te bolongola kobanga o anezali punition nzambe ya pese pa ya mundele soki mwa kosu esali yo ekoti pe na kati ya mongongo ale kende sala elipo ebiso to bengi yango na bi yango kana lontomba bopulu na lokonda pe donc osui nzete ya manga nzete ya paipaite osui nzete ya manga nzete ya safu bakasa kasa ya manga kasa ya safu kasa ya lumba citronnelle tomela kati wana kasa ya avocat kasa ya malala kasa ya malala oui le citron j'ai des osui lisusu na tobenga kanini lisusu na monoko mboka na mangala na bino ya pasi yawa nyombo kasa na yango ozwi boni kasa ya tondolo kasa nzete ya tondolo wana surtout yango olambi etoki bozwi bafini kio na ba couverture ofungoli munoko ofungoli zolo obiki na yo pona ko développer immunité na makasi melaka Congo bololo bolanda bando ki wana te pour que babangisa bino Congo bololo mwasi wana soki ndenge na ke koboma mwana na yete Congo bololo ezo bikisa pona immunité mais là ilamba yango moko meli soko meli yango comme la biloko ezali na acide citrique te do kolia citron te ndenge moko ngadiadia boli apenga diadia soko lenga diadia mokolo wana komela comme la citron te, colia citron te, comme la paix nini Sprite te, poison citron. Voilà un peu ce qu'on peut vous dire. Donc maman, maïnazala ki na yango wana. Papa lobola mikolo o to komi komona yo mingi na papa yamba. To yebi kiaza politicien. Ngana o to yebi même mikolo to komi komona bino bozo kangama lelo pe to moni ete azawa. Matondo mingi mama papa yamba azali moko ya baponami oyo nzambe bakoko asili ko pona vulgarisation ya message oyo tozo travailler na bango ngana azali chenuti lokola mokonzi ya molimo mais tata yamba azali bongo ko kamba biso na kati ya nouvelle vision panafricaine azali ko benga bandeko na ye batu ya mayel pamba te azali wana professeur d'université atangisa na université et puis ba komi ebele azali susuye mon côté bazali ebele to kotanga ba komo na bango te tozali maintenant plus de 5 professeurs d'université et pas les moindres
na bémission ekoya bokomona biso tozali ko déplacer bureau na biso tozalaki côté ya Ipene kuna siko tolingi kende côté ya centre ville nde wana tokobenga bino bobalusulana papa yamba azali na makambo ebele ya koloba me bato bazo comprendre te alors bakobima tokobimisa bango ebele ba professeur oyo bazali na biso na afrocentricité pe na nouvelle vision panafricaine baye bakambemi na papa yamba nde yango na tiki mwa message muke pona baye bazali komona soki motalobeli boindo akomi ndoki soki motalobeli bokoko eza bondoki te bokoko c'est la coutume bondoki na français babengi yango la sorcellerie kisi babengi yango le fétiche ou le fétichisme bokoko c'est la coutume mindela bazana coutume na bango tout ça de mission tata yamba azui pona ko expliquer bato po ebele bazali ko benga ye ete abungizela asali boye grand politicien nganga mayele yambo kabiso asali ni yokomi wapi nde to zongisi mwa muke message oyo atindi epa ya bandeko bolanda yango epa ya batu ya mayele banso bolanda yango nde to zo travailler na ye na dans le cadre ya nouvelle édition panafricaine c'est lui le président Maton. J'ai entendu les gens me reprocher, mais c'est Yamba, c'est comme si vous devenez antichrist, c'est comme si vous devenez sorcier, c'est comme si vous avez perdu les pédales. Non, mes frères. Tout ce que je suis en train de dire là ne se ramasse pas dans la rue. Il faut beaucoup d'efforts. Mais Dieu, à un moment donné, donne quand même la mission à certaines personnes, à des périodes bien déterminées, de pouvoir apporter de l'éclairage, n'est-ce pas? De l'éclairage dans leur société. Après avoir réfléchi plusieurs années, et j'ai compris finalement que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de la distraction, ce sont des incantations. On est dans un écosystème de politique, de pourriture intrinsèque. Il faut sortir véritablement de cette adolescence retardée pour mettre en place des mécanismes, encore toucher des questions de fond et trouver des solutions de fond. Et ça, c'est ma motivation, ça, c'est pas la mission que me suis assignée, et c'est ça justement les combats que je suis en train de mener. Dernière question, justement, une partie. Matondo mingi bandeko balandi tokomi bongo na suka ya émission na biso kasi bauti kolanda oyo motei alobi biso nyonso toyoki makambo oyo azoloba bon ngai nakomi komona ngo un peu étranger parce que na Chine ba chinois ba bikisami na coronavirus ba contacter États-Unis te ba contacter Italie te Angleterre te Allemagne te ba sali yango ndenge nini basali kisi na bango babikisami babeleli Yesu te na nguya ya nani bachinois babimisi kisi wana tomituna po kotala na Italie kuna bakolo Yesu nde bango Yesu afandaka na Rome penza kasi kuna liwa ezo circuler lokola mbinzo bazo kufa ebele mayele sili kisi ezate tomituna bandeko tokombongo na suka émission na biso kutani bongo na mbala ya sima mama matuli bisika bozali to banti ete boyoki biyano oyo botunaki biso na munoko ya motei to na munoko ya tata lobola lo ilondo kutani bongo kolomiko ya ciao. Take